nayekola pe kokuma. Nelson Mandela loba koyekola ezali na nguya ya kokongola mokili. Na kobanza ete na bobongo mae tozali kokabola na bino ezali kolendisa bino kwa mikolo nyonso nazali kolobela sur bizaleli ya motuya mpona molema. C'est-à-dire na bandaki koluka oyo etali courage moto apesenga inspiration wana place azali moko amiyebisi inspiration sur le courage. Je veux dire soko devine yango na otile de l'ocado tobandaki na courage oyo ezali mpiko kozala na kobanga te. Après yango toleki na prudence oyo ezalaki bwania esika biloko ebimaki ebelebele basolaire tia badocilitas baprovidence ya bamémoire esika mpe yanaki kodécouvrir ke lilala veut dire orange omoni lilala na bapropriété nango eza na kati ya mike mike wana etutanaka na bapropriété ya bango et on traité na la mémoire elengelaka ekanisi veut dire mémoire ngana obenga yango ekanisi toujours Chris Jabard nzela ba MOI veut dire mémoire ezali très important koyeba bato ozalaka na bango koyeba makambo ya mokili et s'entraîner na lecture. Donc voilà nyonso ezokende kaka na nzela ya matangi atangani na okabola na mino makambo nazokabola na mino naolekisa moka na matangi biliso na koti na kaye nanga wana natangi na kaye nanga makambo na koma ikala mwasi na moni yango zombi te oyo ifo na kabola moka na ya magie ifo na kabola moka na Willistar ifo na moka na Momo Jomo pour message ekende kitoko quoi. Alors na bizaleli ya motuya mpona molema naza continuer toujours na bobongo toujours kabola maile so quotidien ne ko rater donc voilà toujours continuer bizaleli baletikali moko ezali justice bosembo ya Rolanda kala minute à suivre bientôt là bosembo et puis tempérance tempérance eza boboto veut dire que ça va kimia tempérance tali tout ba moye deni mais il faut avoir la tempérance dans le climat tempéré des arrêts mon malili mo boyado tempérance on eza bizaleli ya motuya mpona molema parce que mingi na moto zolandela nzoto mais moto obosa na kati kuna tozala na molimo na molema si ongana lobela molema owana basimba te bamona te yo moko kana oza moto yebi yango nyonso wana eza ba power ya bango ya imagination ya créativité donc voilà bobongo tokabola mayele so quotidien ndeko orate veut dire fiba lilala po o entretenir mémoire pour kembisa mémoire voilà bozala bien bavile ezolanda malembe mbango te parce que makambo oyo kenango malembe po etikala te makambo etikala libela na libela ya sika nde kutu nde miteko bakisama kota tokotisa bayele epe tokabola mpe na baninga merci tondi kita bobongo ele people bozala bien boyebi ke Mama Axel